Isalaka nga plaisir makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM. Bote na bino bipai nyonso bozomi pona kolanda biso. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke ba autorité ya ville province ya Kinshasa babandaka misala malamu kasi bakomisaka yango tina sukate babandaki ko cure bakanivo kasi basalite nyonso bakiraka etikalaka kaka bulanda réflexion oyo. Population bazali kolela mingi na ndenge gouvernement azali kosala musala ya kokure bakanivo na ville province ya Kinshasa ndenge azali kotika basalite wana kolongola basalite ezali malamu kasi musala il faut koma na suka bino moko botala ndenge bisika misusu bakure kasi batiki salite kaka wana awa ko tozali na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti basalite wana ezali kozonga nango lisusu yango wana a chaque fois mvula soki ebeti okomona ba avenue ezali kotonda na ba mai suite ya basalite oyo ezali kozonga kaka pona kobushe bakanivo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila elongo na vice gouverneur Jekoko Mulumba bo trouver nanu solution ya malamu po Kinshasa ezonga bopeto kobengana batu na nzela ezali malamu kasi environnement pe soki ezali salite ezali malamu te bozwa nanu solution na oyo etali curage ya bakanivo pe ya ba rivière oyo ezali na ville province ya Kinshasa kolongola basalite wana kotika bakanivo polele pe basalite wana komemango bisika elongo bani po banzela ya ville province ya Kinshasa ezonga kitoko boyoki. Notion ya salongo ekenda wapi salongo na Kinshasa ekoma nango kopia la salongo esala makali te yango Kinshasa ezali kokoma kaka salite. Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinoa kala tobandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na ba quartier okoremarke propriété ya kosakana te kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu ba quartier ezalaka nango lisusu propriété nzoka nde na kala ezalaka na système ya ba compétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo kasi lelo salongo echange identité ekoma salongo mbongo okomona na bawenze ba policier ba kotambola kaka baye kozwa mbongo olie ba exige na bateki balongola bosoto kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa ba kokipe na bango yote ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloka malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto komona ba polisi okokanisa ke bazali kosala surveillance nzoka nde eloka malonga ezosala mate Kinshasa ekomi salite bakanivo boucher banzela ebebi nyonso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te nzoka nde gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila azali kosala effort po kin ezonga bopeto kasi population na ba gens na ye ba policier bazali kosunga ye te Kande ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto toko interpeller kaka na bakinoa kovanda na salite ezali komilukela maladie en tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladie oyo ekoma moninga ya congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango boyebele misala ya kotonga pont Kikwiti esila nango te esuka nango na nzela population basengi na ba autorité bayeba kosilisa misala wana po bakomi na pasi makasi.
Toyebite toloba lisusu nini na ngambu ya bakonzi na o etali ba bien public po tomonaka babandaka misala kitoko kasi pona kosilisa ekomaka problème. Neti awa tozali na pont Kikwit, pont oyo ezali ko relier 3 communes différentes, commune ya Lemba, Ngaba na commune ya Limete. Kasi ya pasi eza ke misala ya botongi ebandaka population basepelaka makasi, kasi ti lelo pont oyo etikala inachevé, population azali kolela po awa soki kaka mvula ebeti mai ekotelaka bango na bandaku pe baveni etondaka moya ya kosirkile ezalaka te. Lokola pe courant ya malonga ezalaka te kote oyo bakulu na bakoma na bango kobotola batu biloko na se ya pont oyo. Doso nzele si nango yoza bien, pour nzele si basere ya musala ya pont etika ba opposé de tika na musala mo gravité. Normalement fallait ngai fungama na 3e mois. Mais tout le monde est poussé de bailler là, on se moussate, on se moussate, on se moussate, qui coûte sur la makala. Na regret makasi, na regret makasi, na misala on est na mona na mboka la biso ndenge sala maka. Misala ebandaka bien, ebandaka na malamu mais et comme à un moment donné pas, bakati na bon misala ka ndenge wana. Lelo ça fait moins 2 semaines en auto kende, banda bakata misala o. Cause pe e banagate. Au moins il fallait ba kirer awa. On a kalamu. Il faut ça qui reste ndenge balakara biso mais jusque là nan basali yango te mais soki basali yango ndeko mona tokozala un peu apaisé et ça dans le sens que le kola mulili ezali koto minda lumière ezarate mulili effectivement il faut bakuluna kobotola basaki awa likola pont ozomona ya passerelo botola basaki wana kokima bamiso bakima kaboye baso bazusaki bakimi kotoyo tout ça donc manque de lumière des hommes insécurité koto. Toko senga na bakonzi batala nanu likambo ya pont Kikwit oyo baya kosilisa yango na lombango po e permettre population ya ba commune oyo bakoka ko traverser na ngambo mususu na sécurité nyonso soki bobongisi ekosala loko te. Na cadre ya article 15 ndeko apona na ye koteka bakisi ya bokoko aboya na ye koyiba bolanda element oyo. Tangu batu mususu bazali komi pesa na sombelanga kabelanga tope na kimoyibi eza na batu mususu bango baboya na bango bisenga senga tope koyiba bapona na bango koluka kosala kala engangu kala tekniki kaka na cadre ya article 15 nde bomoni papa oyo azali koteka bakisi ya bokoko awa tozali na Lemba Foire esika papa oyo aponi kosala commerce na ye kaka ndenge bozali komona bakisi ya bokoko etandami na se awa donc chaque kisi eza na utilité nango tala ndenge batu bancercle ye pona koyeba chaque utilité ya bakisi oyo bazali komona sur place binomoko boyoka ndenge a explikaki naza na assurance bakisi na ye nango mboka na mupende muchoko mpese wana ezalaka boye bako bwakelo mpese okepa mundele za calmant même ovandi na batu yo zaka boye kwa kara kongole mwa comprendre ngo ezati ya mundele za mwa calmant me biso bapendela bachoko na kozwa o babenga ngo libanga ya jaune o kozwa yango pe ozolia ya kolia mobeso kaka boye mbuma ozi na kati ochi otafuna ozolia yango obandi osuba ngo na masuba soko boyi bongo ozi oyo babenga ngo mvutima otuti libanga ya jaune komi poussière otiela mafuta ya mbila bosokola mai ya malili te mpese soko za na ngobe mukusa soko sokoli mai ya malili obakisa ngo susu force po mai ya moto elembisaka nzoto makile komi pete okaka sango mais nga moko na sentir yango vraiment mukongo na na sali moi mukongo passe na ko kuma moto te mais on a parlé nazo ko kati mais nde nazo le na moto na moni batu bateli mebele na ye na moni akati mwa mbumana apakoli ba moto aliboso moto ami bale abitenga pena za 3e apakoli nga na mukongo wa sende na telemi bona wiki mukongo na nga ezongi vraiment c'est na zongi vierge na bo c'est na za sir na mukongo na nga ebite lelo na pale na ozandeni oyo eza ya naturel eza ba makasa banzete bambuma nde swane eza mbuma so bacho na mukongo oyo ka esui si place mukongo esili passe eza na ba misusu ba hémorroïde et soko meli yango esili eza bondokite eza
oyo eza naturel oyo bakokola biso basalela oyo ya biso moko baafricain oyo biso moko tokoki kosalela. En tout cas, boye ezali malamu na place oyiba topo senga soki nzamba pambolio na sagesse moko quelconque lukape osalela yango po esunga baninga. Botala ndeti papa oyo grâce ya connaissance na ye azali kosunga batu po ayebi nature esungaka batu ebele pe azali kosunga batu na biloko ya bokoko. Kasi tokobeta kaka sete ke bakisi oyo ezalaka na ba dose respecté pona kwa empêcher mabe ekotelela batu. Boyoki bateki ya wenze ya kadima basengi na ba autorité batongela bango wenze ya sika po bateka pe na ba condition oyo longo bani. Tozali na marché Kadima ndeko nanga ndimela ngai marché oyo ezali entre direction Kasangulu pe balabala université na katikati ya balabala Kimwenza. Ndimela nga ke ndeko nanga esika oyo ezalaka balabala pe mituka ezalaka koleka nango normal kasi lokola ba marché pirate ezali toujours ko gagner espace na ville province ya Kinshasa nde ba mama oyo basepela bakota na bango na veni Kimwenza babanda koteka awa sur ordre ya bakonzi ya Kinshasa nde na yango bapesi mbela na bango pe basengi na bakonzi bayeba na kosalela bango wenze wenze te wenze zala kuna na nzela kuna babukango bana pe bakotsa biso stand baya tozela wenze to mona na sala biso wenze ka bongo to na posa wenze esika tonoteka kuna babengana biso bapanzaki na na Prince kuna nde na université à partir wana ye moko gentil ataki biso aka pour etanda pour que ba mama ba se trouver ta moi muke na olesa bana na minerval ya bana poso to vanti na ndaku pasi moya vivre ezate esuka kaka na ba promesse te kolaka ba mama oyo ke tokosalela bino pote esali deja mikolo ebele ata mokonzi moko te asila pe na kozonga awa pote alandela lolenge nini misala ekosalema awa toyeba ete bitumba na bino pe ezali ba marché pirate esila na Kinshasa ya boye kitoko te. Na quartier 13 na commune ya Njili population basengi na ba autorité ya SNEL ba bongsela bango courant pokuna bakoma kaka na courant ya Marie de nuit basengi courant ezonga malamu. Kofanda molili na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po SNEL azali kosala musala na ndenge elongo bani te. Na quartier 13 plus précisément na commune ya Njili population bazali kolela makasi na o etali courant awa bango moko babundanaka kobenda courant na basinga ya dedemi po koto oyo SNEL atikala kotiela bango courant te. Donc c'est-à-dire awa courant ezalaka ya Marie de nuit eyaka nango kaka na babutu pe ezalaka likala moye kutu ya kosalela ngo eloko moko ezalaka te na ba 4h ekei nango awa moi mobimba bazalaka kaka molili bakoma kaka kosalela makala pona kolamba boka bango ndenge balobaki ba poto batiawo eza ya kala salemi tatiaka ba poto oyo mais elakisaka nango te pure koki koya na 0h bolala na sa pongi mais tango kaka tongo tanga 4h courant ekatani donc tozali apena ba déranger bano ya mubula ba désordre ba sala ba désordre awa donc kozana sa mulili eza pastoral posa lumière basunga biso na courant batila biso courant ya bien po tozala po polele ezala pe kaka bien tolonga na mulili na bowumba molili courant quand on so mona eloko ezate biso courant so lele ye lobby kuna basongi silimi moya ba check o ezalaka kei ezonge tozo futa ba facture cher mais courant malonga ezate o lumière auto filmer a romona ta poto moko te o komona ta lumière mote biso a molili na molili soko tie courant bana bebeta jour batalaka
TVT. Yango monaka bato parce que bota mingi pa ni courant ezate. Ba yango to singi papa ya kotila biso cabine, biso a cabine ezate, ça cabine kuna na kumbi. Kabina kumbi yango pe po kotia so mukolane simbi bango basangisi mba desa pesi bango ba ekotia so mukolane ba okende na bango ekura malonga ezate biso ato fifa na pasi papa ya kotela biso makambo olekaka a omona biso to libengaka papa omona biso kura malonga ezate. DG ya SNEL oyo ezali manque à gagner pour na trésor public. Bokita awa na ba Jean na bino pour na ko trouver solution na population pour bango pe ba jouir na o etali électricité pour ko vanda na molili ezali pasi mingi ezali ko exposer bango na ba danger ebele boye ezali kitoko te soki bokoti si courant recette combien ekokota na kesi ya l'état pour ba kofuta ba facture na bango lolenge esengeli boyebela. Esika se moko ya kozwa soin ya malonga ezali centre hospitalier Dominique Leker kende kuna okozwa traitement po bazali na ba pareil oyo ya malonga oli okende libanda ya mboka kende kuna prise en charge ezali assurée. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kopekisa balanga nzembo tu ya kobima libanda ya mboka pona kokende ko enregistrer album to pe ba single na bango bakende mbangu kuna na 14e riba ko enregistrer album na bango kitoko neti kaka babimaki libanda ya mboka. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda
studio liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo bakita ebongo bamikro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Centre café ke eye na appareil oyo bango moko bazali kobenga prophète ezali ko détecter maladie nyonso oyo bombani na nzoto yo mutu oumela bokono otamboli bisika ndenge na ndenge ozulobi kote kimambangu na centre café ke po appareil na bango prophète e komona maladie nao. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas à tes ans retardé taux rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladie nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07.
Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci minina équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima ya caméra tozalaki na le métier noir Enoch Mafuka yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi azalaki elongo na Junior Santos na montage tozalaki na Jessica Nza yende mutu a monter belema lelo kitoko kuna na régie tozalaki na Detemuya azalaki wana pona kotala ndenge musala ezali kosalema kitoko makasi kasi ya mbotoka bwana tozali na ba page rose. Joyeux anniversaire na Christian Kabuya oyo azali moko na biso awa na FM télévision le grand monteur mwana muke Kasimaele Tonda mbotama elamu Christian Kabuya balobi lelo eyindi makasi na FM télévision papa ayebaki na kobimisa quelque chose po bana na yeba sepela po kote kuna asalaka bajete poche ezalaka mulai alingaka toujours bana na yeba zala na esengo mbotama elamu Christian Kabuya umela na mokili ya tata Nzambe pe tambola toujours na ba norme pe principe ya mokili po oumela lisusu po Nzambe pe abatela yo. Joyeux anniversaire lisusu na Randi Mutombo depuis Cape Town. Mbotama elamu umela Nzambe pe abatela yo Randi Mutombo wana de la part ya Chris Mukuna. Mbotama elamu Randi Mutombo. Tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans koloba. Maloba ya motuya o papa na biso ayebisaka biso. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana eloba Maître Billy Maloua Cléophas. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya. Oyoki.